Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 C'est-à-dire, vous êtes un peu choqué. Choqué na ngam côté choqué na biso nyonso. Kwa zolo bana teva kwa koloba yango te surtout nanga. Toko sa biso mokili. Tono sokari na lobby na 100% 80% za lokuta. 100% 80% za lokuta. Nani okutu na sakane la nena ni oleni. Les gens comme ma garçon au Canada, Nicolas ma garçon au Canada comme Marcus. Les gens qui na ya solo na biso moto yebi na les gens qui na pédé ya solo si ma wana très propre. Et randa za kwa solo na République démocratique du Congo. A solo ba politicien ya mboka oyo. Aye bananga na porter plainte sur kombo na ngana maram oyi a lobby. Ba chino ba nzambe ya mutu te. Baza banzambe ya mutu te ba chinois. Oto yebi te to mona te. Baza banzambe ya mutu te. Nga va pona ba chinois te. Ça doit dépendre pour na Karine, mais peut-être n'engana yo kana ba mission musu te. Il va être ba kole sika moko. Azu motema na longola e koloba o asinga lo. Bon nga o peut-être mukala ne ba lobi mona musala. Une fois pour tout valer na Karine patanya to kima bakangisa biso mamso ya faliso ya na to la ne patanya. Bolala patanya. Oui. Tena Karine soka alingi rechit peut-être rechit écoute pas nanga. Vous savez bien bloquer ngazamba liboso te? A bloquer ko déjà. Si. Bakana muso za somme ta bloquer pour le fungola yo. Parce que vous bloquer ngandeza ya suka peut-être. Yasuka c'est-à-dire quoi? Tu comprends c'est Yasuka qui a débloquer quand les sous-souté. Yo peut bon dernier bloqué bon yo peut bloquer. Tu joues off le blocking on a bloqué. Joues off le blocking on a bloqué. C'est des raisons complexes des tinga. OK. Et raisons complexes nga. Non c'est que mo peut era tonga ko. Makasi. Parce que nga lo bango te pona mona yo tuni nga na le parce que na calculateur na fula era te na internet. Aza muta solana Marquis. Marquis de killer, Marquis aza camarade na ye. Ça veut dire que l'objet du cambo à lobby, ça veut dire que protéger nos Marquis te. Attaque ceux qui Karine mutaye bisaka makambwana. Aza censé payer le on a TVT ko tanga comme la Marquis parce que soit disant Marquis aza muninga na ils ont réputation bateau. Mais ko loba ke na Afrique kuna bino bato bwana Congo aza suna tana binote. Bozana libumu so to fungoli boto kuta pondo mabeso. Karine aza na terre bateau Afrique parce que yo libumu aza pour na biso na bateau Afrique. Parce qu'ils ont calculé bande connaît Afrique. Ah bande au moment où tu lingi lokwa bisto lingaye. Na ba chinois invisible o ba yebani tinote. Osez l'autre côté. Osez l'autre côté. Mais elle est na ba chinois na hein. Alingi. Tu ne sais pas les que tu tu risques à belé na vie pour na. Ah bon alors ba tinda bino bo risquer les atinda mutu te. Okosi ayebi na ye. Karina yebi na ye. Ayebi na nyonso na sali ka ignorance ça veut dire que quand on vend là azo regretter ebele pour ani na sali boye pour ani na lobi surtout na le kecho muta fula ngazate mais zaka ko sangisa question sa muna muto ne c'est biso va to comme auto comme kilelo mwana mama ko buka na te yokali solo mama Justovitz yene coach le poste ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi deisima oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Justovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Justovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie ezanga moniokoli mais sur terrain kotakoli kiboma moneto monaka o humanisme yeye chéri okwaki wapi pa pardon ya baba oyoki soni te bonne année pou
bata YouTube bolingaka mbokeza na kimia te bolingaka ezare ke zongi bonne année na batu nyonso bolanda émission oyo ba meilleur vœu na bino. Voilà, merci na balandi nyonso ya Congo Liziba chaîne na biso kitoko oya ba information ya sur faut ne sonner penza et sonner koto ba benga pour bolinga mbokeza na kimia te. Naebisi bino mais non, c'est pas possible. Au niveau appel. Ça na sino ba message mais somo. Toye awa makamona so to mettre le point sur les i na makamona nyonso. Lelo ba vérité nyonso eko bima o bonne année bomona ki leke twa chaki bonne année za lelo. Je suis avec Kevin Panda Lekechu. Jonathan kokyo ba lusadia caméra ba mona Kevin Panda Lekechu. Autozai na kati ya plateau ya Congo Liziba en tout cas lelo na peut sona ba mabeza ou bien malamu eza yeba na kana kati émission. Bonjour Kevin Panda Lekechu. Bonjour Aruna mère chef. Bonne santé. Ozozo mikolo. Ça nga beto mo ozozo nzamba zo pambola yo, nzamba zo pesa yo bozui zo la pana yo parce que kozana kotambo ba fille ya chance belé le roi yo ça la bien parce que na ba fille malchancité et ça la nga humilité ça la nga courage na vie na pena banzela na nga donc ozozo nzamba zo pambola bato nyonso boza pembeni na wapenza et na moni na sengo susu ko mona yo na kati ya plateau na nga susu na plateau na yo susu awa na kati ya Congo Liziba TV et ça linga vraiment kitoko ça linga vraiment bien tout ça fait toyeka koloba au Seigneur parce que tout sauf rien. OK. J'espère que le lopena et ozala tout sauf rien. To bande mission na bisoté sans pour autant topé sa mbote ba merci belé à la fondation César Passioti. César Loboko ya Nzambe na kati ya Kolwezi. En tout cas, tu peux sur mbote belé parce que je soutenir ba orphelin, je soutenir ban, je soutenir bateau, bazan en ngote. D'ici là, bon mon avis peut ozada na kati ya Lubumbashi wana. Et ça là vraiment très bien. César Passioti, le boss Yangoy, Babi Loboko ya Nzambe, mutu mo za bambonge belé. O bengi si biso na Lubumbashi. Déjà c'est Géli tozana Lubumbashi. Bana tu ya lushini kwa kwetu kwa kuya ku Lubumbashi. Uchunge kwetu kule ku Lubumbashi tozala wana. Grâce ya boss César Passioti Yangoy, azana fondation na kitoko. Oto message ko na ka ba hôtel de luxe. Tozana Caraviana pour quelques jours et puis concert ya Papa Chéri Jibem Piana ou les vendredi tozala wana na pour moi ça veut dire que ça va bouger et ça la bien et normalement quoi dépression quoi dépression te voilà avant to ozwa dépression na kati émission posa no muta dépression mais zela nanu na kota na sujet na nga ona yelo etindi biso to ya parce que téléphone vraiment sonaki Lekechu la ligne de l'eau ça l'a vraiment franc envers les internautes, ba fan nayo, bateau balandako balingo parce que jusqu'à là, les missions ne sont pas la bateau sur baka jouer à na hypocrisie. En tout cas, il faut le pour définir pourquoi est-ce que les gens te traitent d'hypocrite. Maramunyo so oyo lo barabaki ba mona ka o jouer moi comédie mo be na katwana. Lelo il faut fou un peu mo to comédie biso bonne année yango biso te ko luka pona bonne année oyo ko mata. Bonne année za la race ko tina na ne asikat. Ça dit que to na katika kutane te to le kaki mais. Tu n'as pas ça idée. Kaka ya ne asikat ça veut dire que ngapi na ba maloba pe ya sika ya lelo. Ya no ba sika ono na lobate ono no pe ba tsika ko yo kango te ya lisenda ko tala ngai. Na ko tsike mission. Ça veut dire que ba ba ko tala ba c'est dans lobani bon notre hypocrite pas de bien hypocrite bon on dit ba hypocrite ba belo ba solo baté ou plus ba ko panza ba to linga ba za la vrai na batute ba linga ba za la o ndi ba lingela bango ba zalela ngana za bongo te parce que na sala mo eutanga na mutema na ngape na mutu na nga susu na zo sukula so makanisi mo ninga na mutu ifuna sana osala ngo ka bongo na vivre te pona batu ba lobito mutu bi yango Kevin Panda Lekechu na zo vivre eza bongo te na sa mam na nga o esengi na sala yango tinga na sa petina kene na bongo on a l'émission où ils ont monté mon tatinga les que tout ça l'émission où l'oba auto où ça là non non ça oyo bima na mutu na nga ero yo eza na mutu na nga pe oyo koyoka na munoko na nga. OK, voilà les que en tout cas le moment on a pour ça au loba pour bati ko traiter d'hypocrite. Avant tout bandana to kota na ba masolo mususu. Jonathan so ko tila biso no image moko ya live moko na talaka en tout cas j'étais choqué. Na maloba on ndeko na biso alobaki.
nayebi ke ozalaka entouré na babato ebele ya bien balandaka oyo bacouple ebele mpe ezalaka baya bacouple ntango bacouple mosusu za mobali balandaka oyo basepela oyo baadoptaka oyo lokola bona na bango mais koyoka maloba mosusu oyo nayoki na live oyo Jonathan aotiela na biso bilili wana totala nanu yo moko potala ocomprendre eloo nini tolinga toyoba par rapport à live wana bengi nga alingi ete alingi basema soko minene nakena bengi grosse moulé nakena mengi boye enani Jaël Show azalaki kutu boye elongwe boye okutu Pamela Shekola nani okutu na sakanela nde nani onani leke choko mo bima garçon mo Canada mikolo bima garçon mo Canada comme Marcus le ketchup na azaka pede ya solo bina biso moto yebi na le ketchup na pede ya solo si ma wana très propre ko le Canada ku malobesa na munoko na le ketchup na seki pour odozana loba nini pour répondre nini nazongi nano na kina na china Karim Mpanzi neno pa era pour anika na temps on era senga lobango. Vous comprenez? Parce que nga era à cosité na banane depuis 2016 si me trompe pas. Era zora téléphone ya bengi ngai pour nga dana bujaka le na uta lemba sans succès internet na zalada na tambola bana poto. Wana era pardon, wana era uta poto ayaka ka. Ana kisasa. Wana kisasa. Na zalada ba comédien to bujaka déjà na balemba na biso ndezalaka. On a fait Facebook et Fami Sika, quoi c'était mon balobagé. On a besoin de Zalaka, tous les Zalanaïs, ça dit qu'ils ont complexé des tinga. Ok. Et ils ont complexé nga. Parce qu'ils ont moment mouké, mais n'abima déjà temps pour la bandumba. Na ba lesbienne, ba pédé, ba dauta ba poto, na temps ba to nyo so sorti nyo so na temps la ba moi ce que ba na poto akala. Ça y qui na bujaka. Ok. Ya te ba na poto le loi yene kin le loi comme ko sengo so ba 100 fois so na li pa aider nga na ba pas so za na kin ba li to te da so bango. Mais bana poto akala garçon bouger fia bouger so ba yekin zolinga bango i wana ba noko pesa ka ba exemple c'est na ba yave mwanza bazo bouger so ka yeki so yeki mona poto mo ba yemba ka ye ba mise ba lobela ka ye azala ba héritier wana ba wenge mo bebele bele siko na kilelo a oti poto na ye ayaka poto akomi a changer comportement amoka wana ba Abdul ba te bele bele ba osanti bazo banga ye ndeti bazo lenga ye. Oh ya village panda bwe ba français to zoloba ezo faire chier ngai kuma linga français te ezo pesa ngakanda asala ke ye azwaka lokwa bunga ko e rapport nous ça ba to bwe ngana yebi yo très bien si kaka ko kosaka ba ngazala mutali boso ka na tuna ngana yebi mamna bango te atuna ngandeni garçon ka kolinga na wete ya olika vina za mosa za kanina poto mais quoi que nous avons soit fait à mobile soit linga boya na été à linga et ba sai ma ko sa on est linga te ya bien wangani te parce que ça qui demande ka carré azaï bien très bien tout ce ka ko sala ma mususu poto se fait ça ba toi mona ke yo lobi po bisa mutu moko mutea mabe parce que pour ozana mabe na yo tu vois et rien na restaurant na ngasa qui wesh ça ba bêtise awa aganga bimsa bitumba oh oui finga batu komona kwa ya za danser tina niveau na énigme zo luka bundisanga ndeti yo era na kin lelo na ndenga Kevin panda leke chuna za yo ko sa pe batu ba yeba sangani ndenge ba betwa bundisanga c'est 100% ba mettre na kin o ba bouger na kata kin batu na nga mettre nini to mutu nini yo ko ya aya mina na senga na ko répondre te mina zo talisa ka et pour un problème na etini o ya ko ya va ka bundisanga to pomba ni yo bengela nga abundisanga leke chuna ezaka passe pour aza muta solana Marquis Marquis de killer Marquis aza camarade na ye ça veut dire que l'objet du cambo lobby oh ça veut dire que protéger nos Marquis te attaque ce qui Karine mutaye bisaka makambo wana aza censé payer le bon na TV te ko tanga comme Marquis parce que soit disant Marquis aza muninga na e eza réputation batu na ko ko tiga na mais sentir na batu na bi non eza réputation na yo za sali maintenant ba niveau de batanga bakumba batu et randa zanaka sur la République démocratique du Congo a sur la politicien ya mboka oyo aye bananga na porter plainte c'est combo na ngana maram oyi a lobby pour la sanga bref quoi bi prof Karim Taloba qui on pourrait faire na kana kin te ya kin photo samba na es qui nga pour la ni ko tanga combo ya mutu parce que on a problème na mutu moko bo sengi otanga te ko tanga mais la badiko na ki kalanga ka beto ti bambata beta a robeta ngate asa ça sentiment na yazo luka asa no de un alingano succès alungano base ngalo suna kufi ata leno mokili lelo matanga ngeli ka era na succès mokili e poussa na erate
ero apusa na mais les questions ko yoko bonde bozadana ba guerre d'esprit non na era azani mona mabe so abi kingana bana depuis 2016 akoluka a protéger nga to koluka mamusa lo bango na internet lobité pe na ba comportement na comment ça afficher na mokilo kula ya bonga lokula ya za danser ti na ko lobele mabete mais nazo songisa na ndenge ya bien to pe na ko défendre Karine te kina non na lo bakaka ni ya nga na pour la réputation na nga kaza mwana mabe azali sincère ko loba makambo na te siko pour la asali neti azobi ko babi eza moment de vérité yango yazo sala même chose que abi ça va comprendre pour abi yozo jouer quand na hypocrisie batam si baliaka lia ko c'est eza moment de la vérité eza moment ya succès azo luka na moment hypocrisie ne bazo benga bazo lobaka wana eza lokuta atika batuko atika batuko yependa azana azo luka peka succès oui azo luka succès atika so zaki frère ami na nga ko kinanga da kinana na kinte akina nga mabe na kin parce que yebe ska tozala nga luka era mutaluka nga tanki ami aluka nga masa aluka garçon pour ba garçon kaza inde so garçon mata mulaba na poto ye pa Lucas alanda yo azana yo parce que je pense nga ça fait chaque année ba école ba uta ba poto ba uta ba fali sero na musique eza kitoko ba era ba olanda nga la tala nga na la tala bana bana poto kala atina blamba sans succès internet amuna père là ti bien na le photo ba poster du yango tu entends chana tala ko nga na era na kisa sakala photo wana na beta déjà ba polo ba Jésus Polo wana réunia kaliza déjà ils a succès série wana Gina Carbone déjà bazola ta lelo zanda BBC ba Nike na beta kango déjà sola ba na poto déjà naza ba famille ba poto ba kombo ba dida kese ba oncle na ngasi na beta déjà ba buzo ya kanda na vivra na kini mezaka na zana mulimu na ngeza na poto tala siko mais maramusko tout eza ngai amwa mabe de sio kane pap ne ka lobeli ka o wana ka makambo ya nde sio Marquis azana vina ye azana makambo na ye ba arrêter na ba konga so ça direct la tanga komona ngate parce que na calculer ka komona été ta za ba relation ba Karine kuna ba zolo beza ya bango za ki ngate eza le moment où on est na TV a dévoiler tout ça la délivrance na tout c'est la loi luka a se racheter na ba komba non ba komba déjà risque na minoko batu eza ki to côté eratika komona nga et oyo ko gifler ngata mbata te on va sona wadol oui ba sona wadol parce que aya na kin a kosa ke ya bima na wadol mais na live ne peut yo ki total ya lobi balala na chambre moko yo ça les logo tenda lobit monte gaza na kaka bizarre impuissant peut-être je pense et pour le babo à cause de la impuissant aya na kin avec enigma ya ponga baso balinga ko meka ko doté ça va loba o ba singa ba italinga tinga ba mpusa tsana de te ba vina nga aba okukati ka basi na ba otra ba poto ba sanga na bango les gars chose de linga fa aba no bomanga vrai ami so ba no depuis 2016 yo bomanga non c'est que mo pe era tonga ko makasi so na ngalo bango te pona mona yo tuni nga na le parce que na calculate na fula era te na internet te mais comme réputation mutu bébé et on a lobi ngo so arrêter atika kombulanga il va ta pekisa nga le que tu tika na mi TV tika moi mabe le gars a une décision il va te dire TV ma campagne yona Karine ça que vous voulez toucher qui yo yango le temps na mo be yango toucher eratika kombulanga na calculer yo te na calculer yo ata mokete bêtise ba bezno lingaka pa na ngai te tika kombulanga parce que nga na sala vie na nga na sala mam na nga na kalina pensaka ta yo te na ko créer base parce que bezo nga na sa na kati ya réseaux sociaux era yo sali yango ti succès nga na bouger na internet era yo bouger yango te yo da ngana mona na internet maman di ba mona ngapesa ngambote abi toi là kaya pa kene pa maman Denise fait tout mona ki pa kanga photo na maman Denise c'est déjà vu nga sala ki ngo déjà mais atika ko mona nga na beau vraiment ça il m'a appelé les coachs belé nga za ba responsable ba soki ki para vie na nga ba ki pa bo moyi na nga ba ki pa nga le kechu ba maman msuba ki para na ba famille na bona mibali na ba linga nga trop donc ozo ba bêtise mona ba TV mo ba réputation mo zo ba pona ba komba batu et ça la bien te na ka ezako obligé au sa émission na kombo na lobby pona ça tika kombo na nga ce qui est na Karine va vendre ba ba kombo na nga gloire à Dieu mais na boyi vraiment na kombo na nga era s'il te plaît ce qui a mis na nga le londe na boyi ko défendre nga te donc pas bien abi nyanga jife mbata c'est ça oui nyanga jife mbata akata restaurant le londe nga comme ça nga amina ki aluka a défendre nga côté la nga na boyi na na sens que na lingi pe sensité on lingi te ba ko jouer na hypocrisie na bona nga pe sens mais pourquoi tu veux traiter aux jouer de hypocrisie na zo comprendre parce que na linga bino trop na zakana bino bien yango wa bien nga hypocrite mutu muso linga ka kona zana aruna ko ba sona business tenga na compte la ka business na compte la runa
ngana ko sa ngo soutenir na vie na ngai soki yo na bien so be so na pesi bino conseil simité na tiki bino soki akuna ko yinanga pour sona business etali yo na pesa exemple que Karine tena sai combien de temps sur la raté ngana ke na rapata na chaque jour na lié na vandi problème pe ya landing ngapeli kam na yebse parce que maman bele ko ya ngaya bo moto na yebsa plus tena ke bande ko na ngako dire ta yeba c'est-à-dire que arrêtez boutique un peu comme ça là que vous bien hypocrite nga ça hypocrite te oh bien hypocrite bon etali keye moi je fais ma vie na da Kevin Panda le ketchu na village Panda na tambola pe makolote na nda ko kitoko na vanda ka na pe na section na nga mission nyonso mo kilo ya Congo azana section yebi Kevin Panda le ketchu na gangela pe mission musu na kati ya Congo oh na page na ngapele kina ba musicien ba star rebelle ya Congo na ba abonné. Arrêtez un peu Aruna, toi arrêtez, c'est quoi ça? Voilà petit Kevin Panda le ketchu français. Voilà tout ça comme toujours une émission na biso. On a un succès na yo. Le ketchu, le on internet za mutu na mutu wa yaki na mutu na internet. Wa yaki bo na internet. Il va t'attendre que aye mutu meme na YouTube. Alobaka nga o tu vois ba teso ba yo ki mutu meme na internet za tanya mabedi. To ko ba yo na meme na YouTube. Nga mutu meme na internet azate me mutu ala kisanga chaîne YouTube azali. Ça dit que si fa petite quartier tanga komoni air nyonso. Si fa petite quartier na pesi mbo ça dit que air to na tanga na ifasi français na zo kokate ko ki matas air nyonso ki biso ba franc mamba to keto zongi ozo kokana ote. Basala ngondeni na ve na nga jino ka projet ta soutenanga a sel mission o na retourner na tongo midi po comment na chami na d'autres na question na china nga micro boy ya zungu micro azoni singa chenga boy c'est-à-dire que azwa kinga mama wa boy o mutaki ko tikanga ti a soutenir nga na chaîne de bossa ki Simba Info zaki ba mtenda ba marta bubwe na Simba Info na saki mtamemanga zaki sifa quartier ala kisanga nzela non ki ala kisanga chaîne YouTube mais ala kisanga ke deke tu na chaîne morto sal est-ce que kota a ni na kota ti l'open évoluer donc mutasala ki okota na monde ya internet ya YouTube to bolo beza sifa petit quartier mutamemayo mais ce qu'on pose zwa makambu siko na peso makambu poko mema na YouTube eloko mususu ko zwa siko makambu na pio makambu non zaki no garçon fort na boujarana netinga et continuer pour bakamozo ozi la tota malo batlo ba Karine tokina wana parce que ce que zota mona Karine so comme na Karine et Kevin Panda dit que batunanga les années déjà avant comme la sisa tambola déjà libanda netinga pe na zaki ko tambola na yeba déjà na bana poto na zakana bango déjà to na ko na internet et ce que la musaka makamuna ngai za ça d'abord émission nanga ça mamna biso je pense que je na kota na Karine wana to dévoiler ngote parce que lelo na internet lelo to linga reska base za ma yecho to poto lukato yamba bato wa sero na Karine mokunza wa so na grâce mbisi je pense photo entre luka on photo peut-être que na ba preuve na ya na benga Karine na yebete na benga Karine ça l'émission boy bisinga ah bon na zone 24 côté ya Galaxy comment to ça l'émission na ya na mona na Pamela kutazo na lo bango tu azo ça qui na kutabwa que la Pamela memela ndi que la Karine ngondenge ni yende na yeba te que ya journaliste après ça Karine on a traité de mukala na yeba ki très bien mukala Karine Sirana a bougé déjà na internet na pela sala ba émission na ngana bouger mais azo bouger ça musa na ya azo bouger en fin à grâce mbizi to yebo émission ça na Karine je pense c'est Simba raté a bien ya ndeni tout ça ça na chaîne mais noli noli pe mutu na ngabo eboye sola après to ko kangama to mo mona to mo wa ngaba na batana mabeto mona da banzela so tena kila zamba buna mo tena mabedi na kile na nzela ya shaba buna moni to pesa na yo ça dit que to puta na dana ba ça déjà et puis tu ko kangama na Karine on peut série wana ba guerre yeko tena ngana kina série ba guerre yeko tena c'est que le babo ça to ke malembele ke tu donc to le ba que nako zala nende yako pesa sko makamne tu nako tambola na ye ndesa ke pesa ke makambu okozo yaki no na internet tu oza ko bouger zakina batu ne mais to za la sincère na vie so makambu pena comme pesa kenezo keza par rapport donc pour zakina ba buzz na ye ade na succès na ye bo djembela ki na simana ne pe ko zo makambu ya wena vinde za bwe ato djembeli mutu kito mata so bi ofula mate yani na chaîne YouTube na zo batala basala ba théâtre lelo basé belé même tous les marques zara ya fifi ezara ba décor ezara ba ida ezara que tchira ba e 10 pe bazala ki bato be bazai ba weya pe bazala ça veut dire que mutu na mutazana ngonga na e la existe biso na kuzo ina équipe nationale ça fula man non mais apparemment l'équipe nationale bateso bazaka ne bozako tambola une bateso ba fula maki parce que zoma na mutu et dépend de na attitude pe nini fakum équilibre ça compte équilibre contact contact
c'est-à-dire que oyande tozalaki mpe baoyo baza nde bazalaki mpe si ezalaki toyebanaki neti ngamu naza seul garçon napesa kombo ya équipe nationale mais peut-être baotabake sokoneki nani ezalaki mame siko te tozonga na wana c'est-à-dire que puissance na motu ezalaki na makambo na ye soki eke todépendaka na motu nde kaki nakendaki poto mais eo nga na sila peut-être batalaka nga so na YouTube te peut-être moto ayokaka nga lisusu te peut-être batiaka ntangaka te parce que koloba peut-être leketu ya kala eza baregret belé na carrière na ngai. Moi je pensais que on a ça ezalaki succès mais ezalaki bêtise ezalaki buzoba puisque le mam na ça le porter nga ba bonne na ba merveille belé na vie. C'est-à-dire que moto afulanga zate mais zaka kosangisa question sa mona moto on essaie de biso va to comme auto comme ki lelo ma porta pe belé parce que yazaki na succès dans ko linga ye yango pe sala ki tous ensemble yango pe tombola ki ko tombola parce que le soki mo zaka na succès c'est que ba kumi satania te ba kumi sa runa te ça veut dire que to sangisa ka pour za be karine ko za misu quoi ayebi ko créer les camps ba chaika ayebi ko sala les camps ba mona ke yese karine mo konzi to bo tijere c'est ça to tika un peu c'est ça OK to tika un peu c'est ça boyena boye on est swana au lobby mais ba kombo lelo oyo soki totali ke ba rando mususu o bozana ngo ya batu mususu oyo solana bango te ba kombo opo ozaki makasi na opesa batu ba kombo lelo ba kombo mususu ekoma na kotanga ba kombo te pona ko éviter so pona ko na pa kotanga o to ozanga na tanga na ba kombo na tanga na to tene tindeko na biso mwasi Cynthia Kapashi o pesa kombo lelo ki peka kombo ane ute pana o ki peka wana ba makobel fifisiwa komodo ba kombo ane so pesa ba gloire pesa ba bato ebele o pesa mame milo pesa batu ba kombo lelo tika na barando muso bokota mengana talaki live moko lobby parce que sona bina taka onte na lokuta parce que na yeba no yamba quand même il faut kina yeba eloko o batu ba komelinga ke il faut yamba leke tu par rapport à wana ndeko moi ça veut dire que ya tika ko tinda binote bosela ke be mission atinda binote bokota ka barando na bino moko okolata chemise no t-shirt no kitoko boye omoni kuna ya so anena mutu alokoti makambu pona luka moi 50 € o luka moi code okoloba ni par rapport à wana Karina Kosina Karina osa eloko ayebi nanu te maintenant Karina zana asaki direct anera lali avali mutu ebetie toyebi Karina oyebi très bien na lobaka dake ba wesa nga leke chonga finga Karina ofinga na ngai te pelo oni ofinga Karina ono balobela Karine te na kilelo vraiment Karine faut lobele ka ko pese so pese conseil zo lobela ye Karine atinda pe moto pas fingela moto Karine te zaki na ba problème biso na biso et kirone kizo yo qualité zo finga na c'est normal les akite ke bozako finga pona ye ya oh ba guerre musupe ke oyenda zaki moto ebele ka zaki na ba guerre na ba journaliste belé bino na boye bo somba ba guerre na ye oh ya ba guerre musupe kitana ko za na moto be Karine po ko ta on passe à mine c'est normal mais ba tika ko ta guerre moto mota non Karine ayebi na ye tena soko luka ko ba belete Karine ayebi Karine zande on a biso mo oza on a benga mami na kolongola kuma te po isa déjà ba yebi yango mais zala mutu c'est pas bien là il y a na 600 moté pour na supporter te ya za et ça là bien te et beta ti ils a vraiment sans te atina na mutu te to finga na biso nyoso fingi mutu e pa fingi o fingi mutu e pa fingi za ba guerre zo iko sala c'est normal ils a déjà on sala ils a normal on a ko finga ils a na compte propre na été zaka ekirinde zara auto so problème eza o ya coach bo lo beza te ko zo sala ngo so Karina tinda ka mutu Karina finga kombe ba finga na matika songo o ngala la na manika songo na tambula na seka kana pena ko te pe guerre na matika songo. Il n'y a pas de sens. Ça compte que le bisson peut-être ngande to comme ridicule pour un musicien pour Karina za finga ba musicien. C'est-à-dire que le musicien mo so muta Karina finga musicien loko ozande kwa Karine ba to ba lingi ote pour ozarana Karine. Mais ozo linga na vrai amour. Non que pour ana succès, non que pour azabu non. Ozane na vrai amour. C'est-à-dire que ba to peka ko aider ba to bisson c'est ba leke chubu to risque ma belé na vie pour na Karine. Aloba tinda bino bo risquer le te. Atinda mutu te. Okosi ya ayebi na ye. Karine ayebi na ye. Ayebi na nyoso ana sali ka nuance ça veut dire que quand on va dans là azo regretter ebele pour ani na sali boye pour ani na lobi surtout na le kechu quand na Karine soka alingi rechit peut-être rechit écoute pas nanga Obi rechit ego te pas non mais il y a ba chinois na qui clair avec ses propos apaiser boye chinois azo sala boye azo sala bo bino bo pese nini Aruna
ayebi otala wana albine logote pas albine logote ya ba lo belo côté pour ana apesi bino no ka ba o eza ba premier soin asa logo le premier épisode ah au premier épisode pour on continuer deuxième épisode déjà quand nous allons le matin parce que toyebani to ça tant que ndeko tant que famille net singa zanya mutera mabete so kana zanya bato ndinga mutera mabe wana etalié ayebi ngo bien tant on va na mutu na ba regret zo na mutu car une visa mukie eza mambebele bato ndimaki parce que balingaki yo ndongo zali wana sans côté mutu aza motema ta ko vivre na Karine te ah ko va na Karine te mais le kola biso to ndimaki na lo na obino parce que ba fi poza ba problème na bino le kola ngale kechu na lingaki yo tant que ndeko na nga mwasi rien penser o changa bo kitsango chabu na olingo kana oza ta ke ndeko na nga c'est-à-dire que o lobby o loba ngote pona yambaki veste ka lomo na émission nga yango soit disant au début ba chinois de merde na yo oboko changa na statut na page Facebook ada bloqué non page na nga émission ko peut-être plus de 500 commentaires déjà ça veut dire que ça on a sens très bo soit bien bloqué nga zamba libo sote a bloqué ko déjà si pas quand on nous a somme ta bloqué pour le fungola yo parce que bloqué nga ndeza ya suka peut-être ya suka c'est-à-dire quoi tu comprends c'est ya suka que a ko débloquer quand les sous-souté yo peut bon ndenge ya bloqué bon yo peut bloquer te jour yo le bloqué nga na bloqué ah yo c'est là jour hier le bloqué nga na bloqué parce que nga motema na nga ndeza boye eza mabe pour na Karine donc c'est que les que tu na ko yo ko ndenge ozolo ba c'est-à-dire aux un peu aux choqué na nga moko te choqué na biso nyonso wa zolo ba na teva ko loba yango te surtout na nga pour nga tamne mabelo abine loka malonga te biso vana Lubumbashi ngai gel kari bima ba odio nini ba gel alinga ka kastena dendo boy na nini na ba odio maya mama kotonga na yana kanga gel te kari na ndeko na yo gel a pété na bité kari na ndeko na yo na yana paysage kari gel na tomboki na cheka petit pe kokatia moto ngezonge lisusu et après na ba ngalo ko lobaté vraiment Karine soki a revivre kaka pona ba tu oya yebité a kende musika te ba so achine te za ngo mabe po na miso ko ya lobela so Karine po ba nyos da ba finga na elilo ko lobaté mais ayeba ke nzamba zali mamu pe zali mokili pe zali ta mokili zali to tambola kana liloba libongo za nzambe ata la bato yo biso kutu nga na longola nga bongo nene ya oyo bavandi na ye ivete bakola esika moko azwi motema na longola ye koloba oyo asinga loba bongo nga oyo peut-être mokala nde balobi mwana mosala me koloba ke na Afrique kuna bino bato bawana kogwa asasu na ta na bino te boza na libumu nyonso tofungoli boye tokuta pondo madesu fumbwa yo libumu nyonso tofungoli tokuta pondo madesu fumbwa tokuta matembele ye so bofungoli bokuta lardon biloko bata poto koleka lardon fromage aosa mampo eza ye ti mpe azoyeba eloko azoluka sala te azoyeba eloko azoluka loba te aza apona biso na bato ya afrique parce que azokalkule bandeko ne ya afrique a bandeko moko te baotika kolingi eloko ya biso tolinga ye na bachinois invisible oyo bayebani te bachinois invisible baofuta ndako baosa badepense baozwa swe na ye kozwa swe na omo eza kolinga yo te baosepela na delino mpe baotya na dele boso ya mambongo mabe alors ya lobi ya mbongo eza ya mabe te moko lobi alobaki bambongo wana eza mbongo mabe en quelque sorte nga mpe na wavivre bien na kini nga na village panda aza ya mutuka akendaka mpe poto circuit mpe ya poto nde singa tosala teste ya corona tovoyage lisusu ça veut dire que na mpe na bato basoutenaka nga ayeba kaka ke famille elingi eloko ya biso eza te aza na esika moko suka biso eza important tozonga moke na grâce tembo ere ya obala luki banani biso atakaki lelo obali so bandingano baza te libala wana ezala kitoko te osali ke libala mo obali siko bandeko no baye to likambo oyo batuna ye plaisir esalaka oyo grâce ayokaki grâce toko amoni nga satanda eteke na koya moni atali miso mamo ekomaki kiti abi mwana sadiri ke asepelaki totika mokili eza mokie makambo eza ebele me na koyoka koloba ke na bandako na bino nde bozalaka na bandako kolia na bandako na bino te abandako koya na bandako na te bino nde bondako koyaka epa na ye te toyaka na biso
Il pas Zoriana, oui. Vous avez Oliana. Une fois que tu vas na Karine Patania, tu qui m'a bakanga ça biso mamso ya faliso ya na to la ne Patania. Bola la Patania. Il y a lobby kutu na yo. Voilà loba ki kutu keno. Aliande na ndaku na télé réalité mo walie pa na yo. Mais na bandaka batu nyonso aliate Patania. La ki na ndaka Patania ba lekechu. C'est la moins important loba te kuma da famille. So plutôt le trop et comme monotone. Mais il y a lobby à tika on là na banda kuna bango te quand même bon trop. Vous êtes journée comme tu ça parce qu'il y a lobby qui au moins yo a lobby qui a bien na kuna o. Il faut qu'on soit clair et net. Mais pas Tania quand même. Ah oui pas Tania tika on là la pas Tania pas l'émission au single au bail essentiel ça va Tani Karine changer. Zonga mutu tala sima. Bato le bazo soutenir yo bozana lobby te. Ça veut dire que changer. Non, non, l'obate. Ou l'autre, puisque la première soin, et la premier épisode. Ça veut dire que. Nous sommes dégoûtés les Camerounais, nous sommes les Chinois, nous sommes les Néné, na Yvette. Mais quand on a yoka, on a mona. C'est une émotion. Eh, bon, gars. C'est-à-dire que les Chinois ne finga ki wana bango bazaki na droite bakoka ki te koleka ko moment ko sala émission ko bana ko finga ba Chinois wana faki ba benga ye ba sola ne ke tala ba Chinois ba sali boy ba Chinois ba nzambe ya mutu te ba nzambe ya mutu te ba Chinois oto yebi te to mona te ba nzambe ya mutu te nga va pour ba Chinois te ça doit dépendre pour na Karine mais peut-être n'engana yo kana ba mission musuté peut-être ça on a ça les deux on avait insécurité autant on a bandé tout les kabou on a que aux arana Karine tant que tu Nico de ma beau frère na zarani na tamu beau frère na mais ko pas on a ngane comme il a problème parce que Karine a autre taquer wera muzo linga na vrai amour ba Chinois botiko ko sa Karine Jonathan Benangai Chinois ce qui chinoise yebango lelo Ate vous payez Karine Mukonzi ba million. Ate vous payez combien? Mais kolingo plutôt lingaye et qu'on a binoté. Vous êtes l'autre côté. Vous êtes l'autre côté. Mais elle est na ba chinois na ya. Alingi. Alinga te point. Chinois. Alingi. Chinois doit ça dépense chinois. Parce que c'est la sauver dépense. Yo ça na clique ba tu ba c'est le groupe WhatsApp. Bazo futelo ndako, bazo ça. On a mutu moko peut-être dans la ngazo anga cherche ko le kabatu nyonso ya groupe wana. Olo bana bisote. Ça veut dire que tu es tout ça. C'est trop choquant car ça passe. Nga tona ba pour yanga ebimino mingi nga pona bino bande nga ba signer ça nga passe. Te bimini te ma oda era betchona pour toi tu trouves que c'est le ça ngolo côté. Sentiment. Soit qui vrai ami pas sur la na marque ça va ko lobana ngote. Tanga lobi nga za azodu ke lo mo boy. Ali nga succès. Ngetalinga tatal Karine to isaki ngetalinga te na zongi sipe ngetalinga te. Ouais, mais tu m'as pas lingua là. Bon, on va bundana. Elle tu m'as pas lingua. Gars, nous avons un pourcentage parce que mon est un Turquie, ils ont un prophète, va passer, va bien, avec les ketchup. Ils ont un cambo, ils comme le belé, donc l'élévation zoya. Au moins, il y a problème. Si la famille n'a pas de problème, côté linga, si les réseaux sociaux comme côté, si la maman comme côté, je comprends que l'élévation zoya. On a sa carrière, on a sa futur, on a futur, hein. Parce que lobby n'est pas une carrière politique. Oh là là. Ça dit que nous avons un député. Ça dit que nous sommes ça dit que nous mais ça fait important. C'est qu'il y a oui, mais c'est important. Total avenir. Parce que on va député, banani, parti mouya, le gouvernement, va saler le peut-être. Vous avez un délire le rôle à biso. Et bazonga le lobat. Tocheka nyonso na maboko ya Nzambe mais mokili yebi attaque ba hôtel biso dani senda tokosa mokili te tokosa biso mokili to so Karine na lobby na 100% 80% za lokuta. Oh là là. Dans 100% ma live voilà c'est l'Obama comme c'est l'Obama 80% za lokuta. Wow. Yebo ngolo Karine so abloka ngaba bloquer lelo ti. Ok. Donc ça na makambo ça ko choka kaya ngwa bloka ko nyonso. Choka kaya tsaka mangona sala kana baninga na epeti yo sepelisa yete. Ok. Ko choquer le bana kuta pele na Miriam Mawete ndiso wet na kuta ile na sali ndinga na sale pass. Ngana kinda. Ya Mawete ngana kinda kenda IP crime. Ala la prison pour na Matinda rabino te yemo ka ba déjà tinda ka mutute. Okosi. Maka premier komena nga afinga ba pour na ngai. C'est normal.
te oh bate eza bongo babilo muso pe kana so muso te kana o fine pe mponga sur la net eza bongo te mais bon er azora batu bo sur la table bo vandika bo na page à poster mutu wana c'est la famille oui moi ebelo ko luka yo se batama ba soba le bon placer fifi sur sika mo o rocha na oyete mo de tata niveau comme fifi sur aneka fifi sur aneka normal pe kaka mais yo placer ye Karine yo placer na fifi est-ce que so yeba o yo za mama soso na en na pesi mbote to kumisaka nzambe na carrière nazo bongisa carrière politique nazo kota oh nyonso eleka peut-être que vous avez na vie premier besoin peut des épisodes ça na ngai non pour finir yambi na ngai yo to tana te fait na che micro tant que je vais aloba mais ngana loba na ngena miso to zela le que cho loba nini pour na baka na ko finga ete na ko finga kana ngape yete pour nyonso deba finga ka no finga kana ni sika yimwa sala elle moi dudu siko elo nya sezali eza mona moya basi babuna na ngale kechu babi misona na babi misanga na chika maboko ya nzambe nzambe te parce que trop loba bo même mukili to kosa bango te OK mais so Karine na mekile na ngapela que za rechita Karine pour battre ko kamwa na le kechu na le kechu mais ça batu musude avec kana ba chinois na batu musude ba ka ko ba vrai chinois dona tango na ba pelo ko nzima te o ba obenga ngaba sanga kulu ba te ko tika ba ko senga wande ba vrai ya Karine bafundi ba komate inde beba les quelque chose qu'on a Karine a lobby les quelque chose lobby ils a somme hein oui on a jibe ba kosati c'est que ça makambo za motemo mais c'est important parce que na dame na bani so zongi so chic français ça passe faut na ba cours français mais belé au sala carrière politique na zokota na visibilité faut profiter de la visibilité c'est ça pour ça va me belé on doit na elo razo penser peut-être réputation ngati ko masali beza kuna linga bino bandi na basi na kanga na kabino yo ba finga ngai mais ya ka passe komuna lelo ba ivto swana ba glodi ba nani eza ka passe pour ça no finga ka bo solo to soli kasto yo kani mo c'est important pour glodi na clona Karine ba swana ba loba na internet mais le bio so moni bango c'est ça important ça veut dire que ngana na carrière na ona zo bongisa OK pe ba tu ba mo ko kipe na nga ba mo sunga nga ya bisinga regeze silama mutoto nini na silami na vani na ngai na sa mam na nga esengi o sala na za na tana na société Karine soko yebiete o kota na nzungu na ye tango lokwa nga na yebi Karine mo konze ba la baronne ona benga ye mami ça veut dire que ça même mal au puits, nous voyons en anglais. C'est ça. Voilà, très chers internautes, comme on a vu ça déjà dans Souka, il y a une émission dans Bisso parce que on n'a pas beaucoup à dire. Les questions loba kwa kokoloba, ngai na yeko lukae par rapport à bonne année. Na habité ceux qui bateau bolandi biso bomoni pe bonne année, on peneza bonne année. Batango batango so bomoni pena bonne année pena ekoki pena. Bah tu vas me dire bonne année ango. Est-ce que bonne année ango est comme par banda una bino ndenge bolingena ki bonne année pour poster bonne année mais aki somo. Oh ba zo zela eza o tubiso zo kanisa te zo batu to sambela kati. Akuna foye ba kombe ze belé. Na ba famille na banzela ça dit ba comment monsieur yo la ça tout ba eza le monde masanga Daniel bisenga bileke chu. So ba ngba salo mabe wandu ko meka o biso mutema mabe parce que pour mabe tant ko yeli ba comprendre que yo ndo za mona mabe. Et tant ba zo me bisanga mona mabe il faut se connaître éviter pour na lukanza mais pour na sambela pour marmana kende liboso. OK. Kanya za ba premier na village panda ventilateur ezata ninga na cha ventilateur zo bisanga ina ke na tsala na bezwe. Papa moi kabila nenga $500,000 muna ngasuna lo ba bêtise d'internet akoyede ngate. Mbongo na waso lelo muna waso kalita ndenge moko te. Vous avez ba miette ba 50 ba 100 mais là on va même taper sur $1,000 oyebi pété. Non, ba français tu suivi sur l'émission 4 là t'as fait avec sur Mao avec Dacosta, c'était bon. Tu prends quoi? Tu prends quoi? Ngai papa passer l'équipe. Moi il a tendé lui. Les gars sona finga na wana ngai te. C'est mina yamba yo sale émission au singolo ba. Lobino nga bungisa na bungisa so kane na nga kane adresse na nga na ngoma de chaque samedi na déjà bana ba changa tilo na bano émission te na na sali émission te siko le lozo yebisa ngai ke na ki ofinga
Attends, madame Christelle Mabilo Lingango, tu sais. Mais ce qu'on est, bah live, on est les gars, mais choses les gars, on a les news. On a pas page à polémique. Est-ce que tu crois que la page à polémique, on a aidé, bah tu veux, on peut ne pas ça la sous de plus en plus, bah rendre côte à casser, bah ton bah on aime tout bah foncer sous bateau. Tant on a vu la page à polémique, il faut polémiquer ça là, il faut le bon la polémique est si raté. Tout le monde a dit maman a mis dana nani. Maman si des ma pas. Bazo bazala qui mais le bon on a oui rôle ngali gaga jibe na succès, c'est normal. T'es mais ami da comment est, c'est moi aussi hein. Tu t'es quand même un problème sous c'est un problème, c'est ça dire que ça on makambo ya na mokili ça les mabongo ya innocent na reba za sika mo mais reba odinga kan zemle le kapika innocent mo te fitting na bongo simbite c'est dire que vie za bongo za ba réalité ça veut dire que singe za la bongo on za mbongo c'est bito yebi na bisote yo okota makambo basi te ndongo lobi na okota makambo ba OK okota makambo basi kasi mais selon news ba kambu nyoso weleki otala makambo ndenge ezoloba mapona bandeko na baso za quand même na tani vous a rappelé na Yvette réaction les amis par rapport à wana Karine ne fallait pas na 100% 80% avec mama lokuta au moins que mokile mo na ndenge lolo binde musulu bi na anzimi na ngate anzimite anzimite penza elle dit que côté ya ba chinois ngai za yete ba chinois c'est le côté so muto kabelo pesa ba 1000 ou comme ça ka ba kabelo mais ba que famille pesa important na makam ata lo Karine obali so ata ndeko no moko bozaki ba ntimbu ko bozaki bosa ba délire semo ba mona na manifestation na yo te ye ba fete neza kitoko tata famille e ko za goûter biso za ba important na ba vie na bino na ba manifestation na ba biso o tala na bisika grâce tande grâce abala ke presseye surtout la moninga monitania moni yo on te yango créer ba makambo le bimi bo ça biso peut-être ma mengeza peut internet c'était eza aura na étoile abundisa ka mwana nzambe te ye bango lelo OK pour que pas dans les questions mais carrément avant na ndako la dépression zo beta est-ce que vous assure oui na yebi carré quand vous venez na ndako likambo comme lié avandi mais on m'a dit banda on dit maté Karine a un problème to ba ki makamno so le canapé zo choqué nango mais oui choqué Karine makasi et choqué zo choqué Karine makasi te Karine ko sabato te zo choqué penza Karine ayebi très zo choqué nga ba premier comme la Karine va na ndako boye a souci nga na vandi mutima pasi taka kolinga o mingi bandiko ba linga yo o uté États-Unis ba refula yo zonga tu vas na batana tu ka pasi tu bete to boma to sali beso ndo seka poto sepesa moninga na biso après le Karine lobi wa ko loba te Karine ko sine a sepesi ka Marie lo non c'est ça Marie lo a sepesi Marie lo a sepesi ne ba page ba le papa ba la maman ba page be a sepesi ne bango ya Karine ne be lo et non mona ngai lo malonga Karine lobi ana te oye ko toucher bato ko lengisa bato c'est-à-dire a répéter ka oya loba ya lo loba te ya lobi o ko loba nde ngwana ya lobi a lobi Karine lobi usolo bato ko senga la loba te fala beta mo kara ayebi que ceux qui a lobi te quand to yebi Karine très bien mais ça n'est pas si ya solo vous en allez que chuna hier t'as vu non besoin qu'il soit dans na poto na za famille ngakala ngamona kin mama yaya noko tout bana no parce que la ngamona poto pe na za visa poto na kenda te pour na covid so na ikina na maison Schengen c'est quoi visa ba repesa ngai ina banzela bandamu te parce que loso visa touristique zongi directement na ozo visa na bla email maison tindela ngai c'est Schengen tinda ndafi que na OK poto na pour ma poto na la personne déclarer ma poto ni bolo ba poto na linga ndesiko poto parce que je gagne trop na je gagne bien ici na gagne mbongo belé na kin atabita ba yebi yango que moi dans un visa fa que pour ta kenda te ba j'ai tout quatre ba yebi ça veut dire que na Rolanda ba rambona te eza bêtise na mission qui était là que était dans parents le papa pour l'équipe pour FBT misande asa ba américain so ba binga ba nani ba za résident na kata États-Unis ka lobby pour asa patron yo foni na tomboli lo ba famille to e kanga e bloqué ba lien nyonso to ka famille fungu na maboko okende te poto le côté poto kutana bato ya ndio baza no bien mais Karine au regretter aux en tout cas les quelque on nous penser nyonso na mutu olingo na vrai amour lo kwa ngazate mutu ko supporter lo kwa ngazate yango be utana motema na ono na lobate na ko finga na ngote na ko mabeti na ko lo bango pe na mona ngo ya sens te mais yeba batuni ozana bango batuni ko ba soutenir yo
bataza pembeni baso koloba na te ngana yebiso lelo nzamba limbisa. Ok, voilà, vraiment, ça se voit que tu vraiment dans mon thème maintenant. Tu es vraiment touché par rapport à Makambo et Uchuko Lekana. Ce qui carrière politique, n'a pas préparé dans ça là. Alors, on panze. Au panzate, ma bengeza makasi. Personne n'a pas prié dans un côté d'année, c'est d'ailleurs Makambo ils ont comme dans minute. Avec le moment où il y a boulé de sanga na bossa, mais le moins etika dinga na mutu. Les gens na battu sur ba salo mabe, pas problème ko yelo gauche de pouvoir le baquet, ali kama ele mabe pona li kampo. Tant que vous avez le vandi à comprendre, maman sur na enda bengi ngabi collé la raté, tika boy. Batunyo sur na lekechu, te karina orienté. Personne qui ngai karina peut-être touché, peut-être à la bon, toucher, on va toucher. Oh, on a déjà ça que toucher. Il a touché, il a dit le t'as vu qu'elle a répété le baloba. C'est ras-le-bol. Elle a vu que le baloba, elle a la cigarette, soit 10 ans dans le lobby. Eh, regarde. Et moi, je comprends qu'il y a 1000 personnes, mais comme 80 personnes. Si il y a 70, si il y a quitta, il ne fallait pas. Mais ça va surprise, il y a un dimanche qui est quitta, il y a quitta les loups. Oui, il a tourné ça stade des martyrs. Oui, habité par conseil, mais l'autre réfléchir, oui, 40 personnes. Et mais c'est ça le plafond internet. Tu vas baraga TV, tu vas baraga qui est là, RTG besoin de maintenir kaka. Ça veut dire que vie ça n'a pas bébé hein. Mutu na tourne na makam na. Voilà, mais bon. Nzambe gaza témoin bon c'est César Pacioti le bogo ya Nzambe en céleste aina via ba tout César Pacioti ko sunga ko aider ovandika ba mutabi non yaka Lubumbashi le soso yaka concert à JB Piana mutu na Paul papa na za 3000 pour la mutuka bishivita Jésus toujours César Pacioti de Robaxi la ngai abi pelouse ezate zaka ndam Oscar Marita Chela kanga. Je veux le faire pour toi. Je l'aime de tout mon cœur, César Pacioti. Oh César Pacioti. Moi, papa, comme je touché, que Yemoko, avant de venir bouler, venir il faut que Lorette Aruna, Pacioti, non seulement Pacioti, mais papa Baxel une étoile filante. Nous avons le canal Yeba, acheter une étoile filante, on a pourquoi? Yoko Baxel, tu n'as pas eu Soukagana. Mais non, papa Baxel une étoile filante. Il a fait charge. Les gars, je fais qui pour sa fille. Mais c'est un patron. Au moins, on a vu ce que tu as un patron, il y a un bon épée, il y a un commissaire Nzambe. Il y a un fait des chances, il y a un autre il y a une malchance. Attends, je vais me commenter. Pour détester la malchance. Ma fille a malchance, elle déteste la voilà. Comme nous avons na souka ya émission na biso. Bonne année. Takimbangi c'est le 25 mai. Bonne année au biso c'est le 1er oh ya Ania Sikato Koti. Les questions déclarées biso bonne année l'autre le 40e. Le lot c'est le 24 août. Est-ce que bonne année on peut comprendre banda kuna bino ndenge bolingela ki? Pona yeke bino bolingaka enda ko zikaka. Est-ce que ndenge bolanda kango zika est-ce que comme les bino pe kuna? Vraiment merci na ba abonné nyonso ya Congo Liziba na batu nyonso o bokolanda émission oyo na yaki akaka le que tu loba o yazaki na mobimo moni alobi o esengeka loba ba question zaki yanga ba réponse ezalaki ya ye à répondre à bino façon oyo batu bobenga ki obokoma ki boena bo j'espère que to toucher vraiment à fond te to lobika o esengaki to loba et important ka to bisengi to loba parce que visant la réalité ben ba surprise belé so qui peut-être na sala grâce ma be ya makasi peut-être ta fête ngena yate ya mutu na ba réserve na minoko na biso ya koloba makambo to tourner la langue na biso 1000 fois ne koloba na français ça veut dire qu'il est important. Zambazali, merci na ba patron nyonso ya mokili, merci na Junior et Kabananga au Kocha, na PCMbo te Oscar Marie tout le millionnaire en kilote, aza patron des patrons, Oscar Marie tout Mbebo Levire, Pacha,
a ciblé qui t'a moi nous a cité qui nous sont bambo nous sont ah Oscar Marie t'as linga va le popo dini qui popo yalinga qui popo abi au ciblé qui sikiti mamu nous sont pas ces ciblé nga bozuna zo ka passer yo mo yebi Oscar Marie le millionnaire en culotte ba jour après qui toka bana miki bazo ya mikolo nanga pisanga na mbongo puna la komo na bango yo le ngalo qui sikiti un jour à vite appelé nazo oh ya kakata va 500 va 100 bo ata 50 bo pesa kaka tu fais nombre tu vas voir un bon côté tu vas besoin 300 ça descend $10 les zangi il faut qu'on ait 300 ah ça moi ça ndumba boya ka rodi te nga ndé moi ça ndumba na boya ka bongo te rodi nyoso pesa nga na et là également je profite pour rappeler ça va bon séjour na Gabon à Ben Willy le Gabonais. Le seul fantôme qui sourit, la puissance mondiale, na Gabon, na fait ce bambote. Et bien sûr, ça va vraiment na Luanda. Déjà, il faut coûter vraiment belle Willy les Gabonais. Et puis, il faut ça Paolo du Santos, guerrier. Mais Paolo Keba, parce que moi pirater numéro na yo. Moi bien Paolo na bela liboma et Paolo ça va bien ça na ngola na ndiko publier il y a deux Paolo oh wana te ozo kanisa wana ozo lo baneza tubilu mais ngana lo ba Paolo du Santos guerrier biso hein. Gros bisous na batunyo sa ma copine Yolanda Lomboto et na bosanité Gloria Gucci hein madame Muteba a gros bisous na yo. Entourage nous a qu'à battre ça. Non on a ça il faut qu'on le rire hein. Non on va battre Chandra Touka Chandra d'or bisous mon amour na batunyo so bolinganga tokutani prochainement. Merci na Jonathan Dario merci déjà c'est jeudi bal bumba chino zo za lawana bolinga biso muni tabita lela mbongo tabita moi c'est mbongo so na posa 2000 ko pesa 3000 ya na problème te moi ça boya ko ça kindumba pas gagner vie na mbongo ya zo muki apesi bata ko ça la bien merci na Saruna merci na c'est pas le micro pour so tambula ko so kabila ka moi muke Ok. Le professeur au thème colo, pesa. Est-ce que tu as payé maintenant? Jamais qu'on t'aime ça, qu'on peut ça. T'as mutu là. Ma dès na benga nga. Ya ma dès. Quand ça dit qu'on ça mutu, ya ko shot, on linga ko shot. Mais carnet mon bezali après Lubumbashi, Afrique d'ici, Turquie, Angola. Jonathan Dario bazo bangilo. Jonathan Dario kokima na Lubumbashi toko ta Zambie s'il vous plaît, ça na charisme. Ah, on y a bandara la victoire. Bye bye. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.